Maman, Kinduma makasi na théâtre. Lelo yo komi prophétesse. Tala ninga la iti monseigne nzambe de la foi belle. Azui message, artiste et comédien 10 bagokufa. Azoye bate 10 ango bagokufa mukolo nini. Monseigne nzambe de la foi ali misangai. Na yeba kite kaza innocent ya pamba. Innocent mo wei. Chocolat. Chocolat. Oh, sali na théâtre kokite. Na mona ki yo pe suke katani makasi. Fona lande l'état de santé na yo. La nangai. Ngane mosala nzambe na Congo. Chocolat. Nazo luka yo. Oke kokosa makambu. Lelo mosala nzambe de la foi za sali. Batu bazo sali riye makasi. Pona nini? Biyoka yoka. Soki boyebi mutu moko aza awa. Alobaki likamu moko pona artiste et comédien. Bon la kisanga ye. Pobo ye basiko na mboko na zanani. Mobali kitoko. Artiste et comédien ti ya mwasi nini te. Aluka mona nzoto a dadi. Dadi abane koboya. Dadi azoboya nzoto na eba mona. Po azalaki kitoko na miso batu. Batu nyonso babota na dadi. Baboti bana kitoko na miso batu. Papa, emela bawaye o mabele o yo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote ko pola nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga mabele loko pamba. Allez le côté na mboko yo. Bazo sala ki mosali ya nzambe ya kitribalisme. Yoka. Ah bolata kanini kala bosalaka wapi mama. Bosalaki wapi. Lelo boye na politique. Oh. S'il te plaît. Merci beaucoup. Oui, quand on a eu Samoya Dadi, les ala qui passent pour Nangaï, Kassi, Botique et la matin, na moni famille a des ordres de Makassi, Fona Solo. Na bimite bazola tsaye. Bo permettre ngana mona ye. Corne bimite. Merci. Nenge bo soutenir biso. Presse na sepeli makasi. Tata pambola biso. Eza bobele facilité. Ko perdre onga na zo perdre. Eza likamu yesengote. Ko kufele ya biso artiste comédien. Et comme il a histoire sambole zoba et pas yaba minoko yaba sali ya nzambe soit disant ya Kinshasa. Kasi boye bango lelo ngana za mosala nzamba Kinshasa te. Congo eza na Bukavu, Congo eza na Uvira, Congo eza na Goma. Na kati ya famille na yo nani osalo leko moko te. Batu bakufe bele na famille na yo nano sekwisa te. Kasi oye ko fiotola mbanga oloba maloba pona ba artiste et comédien. Soki boyebi mutu moko aza awa alobaki likamu moko pona ba artiste et comédien bola kisanga ye po boye basiko na mboko na zanani. Pasteur de la foi. Pasteur de la foi. Pasteur de la foi. Innocent Mowei. Innocent Mowei. Innocent Mowei. Moutoua kosi pasteur de la foi. Eza chocolat. Chocolat ya groupe à théâtre. Ya Muyombe Goshi. Landa nana ba confirmation nyonso. Mama okenanye loko okenanga wa. Nana ba preuve. Nana ba preuve.
naza maître avocat mosala nzambe de la foi alimbisa ngai nayebaki te kaza innocent ya pamba innocent mowei chocolat oh sali na théâtre ekoki te namonaki yo mpe suki ekatani makasi fo nalanda l'état de santé na yo lana ngai ngane mosala nzambe na Congo chocolat nazoluka yo oke kokosa makambu lelo mosala na nzambe de la foi aza sali bato bazosaliri ye makasi mpo na nini biyokayoka olingi ofandika na biro bato bayela ko makambu papa tomoni boye papa tomoni boye chocolat amoni bandoto na ye lokola succès sila na tata na ye muyombe goshi eloko akosala na mboka eza te amisali mosali na nzambe prophétesse chocolat tokende osalisa bateste ko bosali busoba makasi na mosala théâtre bosali busoba makasi na mosala théâtre naloba mama kinduma makasi na théâtre lelo yo komi prophétesse tala ninga laiti mosali na nzambe de la foi ber azwi message baartiste et comédien 10 bakokufa azoyeba te 10 yango bakokufa mokolo nini lokola na ana succès te na ana mapangu te ana mituka te ana église ya monene te moyeba ndimela ye eza te mbangu na njili ake koluka mosala na nzambe njili olaluka ngai akoluka mosala na nzambe njili impoli ya mwasi très impoli mama nafingaka so na oyoka eloko ya bongo nayebisi yo vérité nakofinga eloko bokondima te nasilisa yoka nasilisa message c'est très important Dieu m'a dit, Dieu m'a montré nzambe mutu azoloba sikoyo nzambe ayebisaki ngai yebisa fali yake nobeta ye nde azoloba na ntango borespecte ngai borespecte ngai mabele kofongwama emeli bino na bacameraman landanga na bokebi de la fois loko aza na mbongo ebele abengisi bacomédien aza papa na ngai te nabenge nani yaya te papa te nabengi ye vie collègue te ngane toza na double identité yaza mosala na nzambe ngape na mosala nzambe yaza potre tenio na lati yebi nani apesi ngai omoni teni oyo mosengo aningaka pesa yango na église de réveil po yeba coordonnaka église de réveil atali modèle bana bazosala film a sexy moya pesa bango eza te apesi ngai papa nasepelaka mpe na boloko makasi bomonaki sexe Michel Bakenda te bomonaki aleki amaiki kalambai te ndenge peniel atandaki na miso ya bato lananga na bokebi de la fois bimisi message mpo na bacomédien landa ngai ntango apesi message esali ete bato bayoki message wana du fait que pasteur de la foi aliaki droit d'auteur ya message oyo de la foi apesaki na message te chocolat yaki na message mpo alia droit d'auteur nango ntango alie droit d'auteur nango te asiliki aye kobenga siko ngai moto naleki bango papa tala ezalaki boye ozomona biloko yango tolekisi na minute oyo bitumba na ngai eza lisu na politiki te eza lisu na bakombata te ekomi siko ngai na Roger Baka ekomi siko ngai na Roger Baka bokoma basala nzambe mpo na bacomédien te bokoma basala nzambe mpo na bacomédien te prophétiser na famille na yo chocolat ndenge olobaki di artiste et comédien bakokufa disi bakufa na famille ya tata na yo disi bakufa na famille ya mama na yo disi bakufa na famille ya mobali na yo disi bakufa na famille ya mutu alakisi o théâtre muyombe gauche landa ngai
Roger Baka de oyo lobaki bakufa na théâtre de bakufa na famille tata na yo de bakufa na famille mama na yo de bakufa na famille mwasi na yo yo moko po landa bango te na finga mosala nzambe ngane mosala nie ngana banga prison landa merci matanga ezobima lelo tomema ye na kimia azalaki mutu malamu basi bazalaki basi na ye mibali bazalaki bakolege na ye dadi akufi ya koseka po azalaki papa bio tapis rouge mwana maternel dadi dikambala mobali ya mbinga mobali ya tai artiste comédien nini te ya mwasa luka mona nzoto na ye me dadi azala mayele amona angane na oloba te dadi mobali kitoko artiste comédien te ya mwasi nini te aluka mona nzoto ya dadi dadi abanaye koboya dadi azoboya nzoto na ye bamona po azalaki kitoko na miso ya bato bato nyonso babota na dadi baboti bana ya kitoko na miso ya bato naningaki nayoka soni bakundeli nga pululu nana kokundela nga dadi boboto eza lolenge na yo kosalisa bato eza habitude na yo koyokela bato mawe eza comportement na yo obanda yango kala eza lolenge na yo obanda yango mon frère ngani na oloba nasilisa eza lokwa katinga parole abanda yango kala eza lolenge na ye komema bato na poto abanda yango kala eza lolenge na ye kosombela bato mituka kokabela bato mituka na mapangu abanda yango kala eza lolenge na ye kosunga baartiste comédien na ntango ya maladi na ntango ya pasi mpe na ntango ya bisengo na ntango ya liwa mama ni mama mama ni mama mama ni mama mama olivilembe kabila nzambe apambola yo merci mama merci mama merci mama azapeka mama merci mama olive elongo mpe na oyo elongo mpe na mama Denise nzambe apambola yo kasi abanda yango kala eza lolenge na ye ntango aye na famille ya dadi famille emondi yango lokwa likambo ya sika nga moye namona yango likambo ya sika eza te mpo abanda yango kala eza lolenge na ye tata apambola biso lelo te botuna nga question lelo te fali le 28 ilobi. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. En 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Maman bien, bah news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous